Moko na mpepo misato ya lisungi ya Union Européenne pona COVID-19 esengeli ekoma na Kinshasa. Mpepo yango ekomema basungi kama misato pe tonne tukuminei mingi pona monyele ya ekolo Congo Démocratique. Commissaire ya Union Européenne pona eleko ya Nkokoso Janez Lenarcis pe ministre ya Mambi ya bapaya ya France Jean-Yves Le Drian bango pe basengeli basala mobembo bakosolola na président Félix Tshisekedi. Motango mwa bakoni ya COVID-19 bayebani na ekolo Congo Démocratique moleki nkoto minei kolanda secrétaire technique ya bitumba na bokono boye. UNICEF epesi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique lisungi ya 60 mètres cubes ya bisaleli. Lisungi liango likozala mingi pona etuka ya Équateur epai wapi Ebola ezongi pe COVID-19 ezwami. Alanga Nzembo Edonganga akufi na mibu tuku mwambe na sambo na Brazzaville. Atikala kise ye moko na bomoi kati na babeti mindule ya lingomba liyebani mingi na kombo ya Bantu de la capitale. Botamboli pona kobo ya monyokoli ya baindo mokobi na bisika mingi na molongo. Bato batambolaki na Canada pe na mboka mingi na pototo Europe. Na États-Unis bato bakitaki lisusu pona mokolo ya zomi na balabala. Bazali kotelemela liwali ya George Floyd moindo ya mibu tuku minei na motoba na Minneapolis tango ba policier bavandelaki ye na kingo.